Côté la caresse la chatte, les sibi. Caresse ma casse. Côté pe pour nous on a habité non aux enfants ma casse. Tu es habité hein? Mais à la prochaine fois le biso mobile non. Tu vas soudater hein? Au qui pour la 17. Oh mais on l'a dit on a boité on va dire comment au kata bilam au mélange libala. C'est qu'il faut savoir la surprise dans la vie on entend qu'il y a moi que c'est détendre et bien on a dit la potion mata. Au mobile yango ya yo caresse. Ah andimi abala yo. Azaka na Congo atende. Et la baba mi balé la chatte. Moi c'est ça la baba mais la comme il les bien. Et on a dit la baba ici. On a dit non madame mukulu le plus baba mbale lingi. Bah ebisanga ke non salisa. Et tu as fait archi faux. Na original. Si on a fait ça, c'est que dans l'émission, on va voir vidéo. Il y a une vidéo. Bonjour Baladia, Isaac News TV, Baladia, Julia la charmante de la presse. Autrement dit, solution. Merci na partage na bino, merci na aimer, merci na critique, merci na tout bozo sala pour na News TV. To linga bino bongo to bino to bolinga biso. Vraiment, les lots tozana na yambeli bino na plateau na nga caresse la chatte lisibi. Nayebi ke kombo ana vraiment étonné déjà bato esika bozali. Caresse la chatte ici, bitozana na plateau awa. Ça fait longtemps que tout le monde en a vraiment le sounaye tel, lelo na kagé vraiment à passer l'émission et lelo. N'avez vu que vous avez décidé à l'obakitoko. Bonjour Caresse la chatte. Hey, bonjour Julia. Kala makasi. Comment on a été boyé la qui c'est nyoza? Ou comment? Il y a un voyage qui va tout remboka. Na mon aspect. Makasi sous soin. Au bendi makasi. Yaro, comment les sibi on est là qui sera nini? Caresse la chatte les sibi. Et signifie vraiment nini? Toi Mikolo, tant que tu caresses la chatte les sibi. Moi c'est Nzambi. Caresse la chatte na zwa kango tant na zaka mannequin. Na bandai ko déhancher makasi et puis na zaki na ba pose na ma et puis trop sexy. Nde bapesanga kombo ya caresse la chatte na yaki kozwango tango nazo déhancher omoni ya mwasi nda tambolaka osati démarche ya mwasi ngande yo vraiment lisibi naninga sima olobango esenga mwa tonton mwa bien za liboso na ngai tout dans le bipisa c'est que mbala simana zwa tonton mo boya accompagner une émission pour ça la robe tant autant kombo wana kasi nda yeba lisibi bon de bayebi ba buti yo so lambi moko yeba kwa bilono ta lisibi bien le lobby belé makasi na bamunyo sa vie o caressa makasi donc pour nanga o caressa makasi pe na ba système wana normal o kenda na o ba vitesse makasi kandi to ba la fufu caresse la chatte. Oui. Balanda Isaac News TV, Baotalo vraiment de partout. Bato nanga des fois, azaka moi si to mobile. Walina ba e ba po façon d'être non de tout monde na boy, tout monde na biso, caresse les si baza moi si. OK. Mais pour éviter pour na bango, on va comprendre vraiment un peu flou. Oh, ba comprendre ngote. Oui. Si les gens va comprendre ngakate. Ya ngona na bikana ka mo. Mingi o non ba mo na ote. Non, c'est que Bamon a sika n'a expliqué Bango qui caresse la chatte. Oui. Mais moi, c'est qu'après bien, il y a le collant bonheur et ça la caresse la chatte. Tu vas dire, caresse la chatte. Mais caresse la chatte à Zanan. Moi, c'est une Zambie, Sibi. Nami bien en Zambie dans Bango. Il y a pas au bien ou bien avec ça ou quoi va péder. Moi, ce qu'on a analphabète. Na analphabète donc on a original bango ba copier
nga na copier donc nga na naturel nzamba botinga donc na munene na ye alinga like saka munene na ye paranga ndi ya mwana karisa chatwe munene na nzamba onka epa na yo et pour mama kasi julo lingi ibandeni kota lo boye mobali karate na wapi yango Julia na wapi yango Julia est-ce que vous allez appeler ba camarade ti na zama camarade na ba camarade pourquoi il n'y a pas camarade ba camarade toujours baza trop jaloux nanga dans l'équipe on a chance et puis surtout qu'il m'a mis bad écoute d'invité na benga ombula pour sopanaka mibali na bimote mibali na ebité mibali normal mibali lokuta bazala sopana ye pana lo wambula lokwambula te lokuta te bamibali misusu ezaki no olanda garçon moko ase déguisera ne comme PD olanda ye po asale l'étoile na ye te wana archi faux solo bibongo eza archi faux eloko na ezala trop na mitu ya bato n'ont pas dit tout le monde na poto est-ce que bon mon sexuel ezala kaka munde nazala kisi po mana muningana eza kisi te mais non ça n'est pas un péché si les a péché il ngé salama te c'est que auto sala wana salama na tango na bango ba camarade ozana bango avant wana bazaki basito mibali po lebi olinga bango te parce que bazaka jalouse OK wana yo nazala ba camarade race na nga olobinga ba PD ba o luka komisa ba o enviaka on se comprend bien mibali pe kaka oui ba mibali kasi quoi si ba basit OK oui donc next amon caresse la chati abimaka na ye ayaka na ba budget na ye azalaki na ye ya normal yo bikali de ko ba job ko mo beta mo fene de pose à catch azo body et pas vient à tel caresse la chatte caresse la chatte ndeni ayaka ba budget boy na la na caresse la chatte ako commander caresse la chatte za ako komate ngabe beta fende ndeni et showbiz yo bi showbiz et ça va covid wana na boy na loba ko ko mina singa ba bina loba vérité trop ba ko mina singa tana ba boîte donc mibali ba sala ba showbiz showbiz fene mibali donc ba kuta na ba ona ba mibali to lo qui pas vienne mon bana ba vienne bon next ngana ba vie mo boy na ba tonton mo boy na yebi ba mo pe beli ba kina kana ba wa vienne na beti c'est na fenende a pc mbongo ce que biso ba la reine mère quoi to vendre ya cop na bango biso to na cop na ponga na madame ni kono na mama no tala ni bana ba Texas oh madame te ina madame te botu na je ne sais pas bien bien Julia mo kata ra soutien ka boye Julia kala boa papa la ndeli Dieu la sanga trace Dieu na na libeli original ni so lingi bayebisanga ke non salisa ete na salisa te archi faux na lobaki na original so baloba na salisi seke na olinga na émission ya mbala nsima bazwa video yo bingalinga bavideo ti toki olingi obala namoni bainvitation nao nakamwa ekuta namonaki yango abi caresse ya mbala oui invitation ya caresse la chatte mais opesinga te naza vraiment déçu parce que opesa te ayo ezali noti voyage na ye brisque po likambo libala ti ozalo vivre nga kutu na olingo ya tala cameraman vraiment bazwango mpena ya live mobali ta meme epa bango poani te babokilo mpe baaccepte yo makasi oyo kutu yolobela te ino oniva mobali wana trouve kati na po epousse aya kobala nande yeba motema na ye yanga soki ona oyeba te donc afandeli vraiment boye na caresse la chatte ya bino na oya obala yo oui afa balanga bafamille no baaccepte baaccepte omona ngo ti okomona eza nde ya baje omona ti caresse la chatte ya quantième de la famille na famille biso naza troisième oza na bayaya liboso na oza mpe na baleki na nsima na yo epa papa naza na bayaya epa papa naza mwa suka baacceptako mpe ka ndenge oboba acceptenga te ndi nazala ndeni naza texte ya mwasi to ya mobali na ya mwasi ya madame naza leki na bango ya mwasi ya suka balingaka mingi ya mwasi ya mobali te ya mobali na ndeni jibebi na sika mabe nayebi libanda otrompe bato no na mwasi me na famille bayebi oyo na ndeni tena oyo ozali oya na ntongo na ndako monanga ni madame na liputa na senge samsananga
Ah oui? Clarisse la chaise à ça là, il n'y a pas à faire. À part faire nos coiffeuses, après wana ikonango misala okayo yebiti. Nebi musa musutene. Misa musutene. Ovanda kana ndako kinda moko se détendre été. So na va na menga na balana. Donc c'est que tout le bossa la vie pour le musala ya salon, oza musa muso salaka. À part musala salon musala ba voyage. Ka yo mondo lo biso fa na ndako ozwa libala. So fa ndako ozwa libala te donc tant on a bimi na keko se détendre. Na ko kuta ma joma boya bien. Yo ebika misala rati. C'est ça zu mobile. Parce que nous vite hier on a dû à coquin abonner un thème maman. Numéro chaussure manga on a dû. Si on a dérangé tu n'as pas dans autant bolara pas bateau. Si on a l'oublié nous a dérangé c'est archi faux. Ah oui. Attendez là nous a dérangé par rapport à quoi? Par rapport quand on est dans le baraté, on a bien en côté des bizarres. Quand on tombe là dans zéro zara. Tu sais on a planté na 4 qui est un truc normal. La life il put na la tissinga to bimi to keto sali wendi. On a mon dérangement ko non. Et ça dérangement ma tout monde mi suba tout mola na nzela wa. Yo na nzela tout mola yo. Tenga wa tout mola nga ba ebika na zara. Ozanga. Ma lettre F. Oh, à lettre F, on a la lettre F. Ah oui, on a la lettre F. Ah oui. Yo vraiment acha munene wana. Oh, nandeni. Ba oh wala kuba yebi wala na binga ba kuba deuxième choix na. Bo ba lekela tanga na manque à faire. Ba on a dit mtu ba. On a déjà na otambola, ezaka na commune nini. Bo be là ba PD donc mususu kutalinga obunda, mususu ani déranger te. On a dérangé plus que à normal. À trusté. Ba transigeant. Next on a bien transigeant. Dans ça transigeant, ba déranger ngandeni. Na matumoli. Te matumoli ezala na mutu oyo a examiner nga. Next on a bien ça sans trace hein. Nga ça sans trace. Oui, sans trace. Nga leka na matara, na mati talent, nga na kina na moi pe na kina cette bachama nga. Na baluki pe na zongi. On tatu na kola. Il est sorti. On ressemble là. Otalo bolele vraiment na jean. Na jean. Na c'est plus na ta jean, moi body et puis Julia, on ça va sembler yo bosenga na bakola na nzamba ka. Julia, on ça sembla. Haïté, balandi ndete. Balandi na o zate. Il faut comprendre. On na plateau to ça aventure te toyé. Oui. To la kisa bango oyo zali. OK oui. Na bilili ti yango na bisa konga na mingi be preuve. Ndina ninga mutu aza posa mo na vidéo. Ndina singa ko on c'est une émission boy. Amoni ayoki. Akoki nzima to akoki nzima te. Bon pena ninga pena po piscine. Bon nga ba de piscine 3. Piscine là on est makam. On a siko piscine on sorola ndeni. Oh na soko na soutien nga. Moi petit cycliste nga ya sous na za chérie na ti mo string na mo fula mana kanyi panzi. String. Ah oui. Décorer tes liboson. Oh na ndeni ya zala lango. Oh ngala mama la bango na isa ko Julia ngana mama na bango. Et puis le bobani sana. Baba sakona na zumbaini. Ozala na ngote. Na zala na ngote Julia ngala mama na bango. Osala ndenge ni po mikomisa bebe makasi boye. Osala secret no ezala ni. Te elle comme wa beauté mama e beauté ko se maquiller. Te so za mchopo mama na so za mchopo malamu te. Obi ke obima pelo kwa malamu te. Donc mama na papa na baba nzete mo boye. Baza pana filmer ya solo. Te po mikomisa yo zali. On yo oza plante. Au TP crayon donc au TP vraiment make-up il y a ça. OK, la type make-up c'est ça simple. Dès qu'il y a moi poudre, moi crayon et puis moi silica pour quoi arranger quand oui comme ça moi un peu ça mise surtout sur ta mise luminaire pour nga ko bon ma mise facile. Non cause attend na ni. Au moins dans une vidéo, sur les vidéos ezalati. Na yelo pa na plateau pas simple. Quand de mon ngana na ka kitoko yo yebi. Na yelo pa na plateau na te Julia na banana oyo. Pour na bimaka moi un peu simple. Pour tout ça ka kilelo Pour la taper blamba ba mi balayer la chatte. Moi c'est ça la baba mais la comme il les bien. Et Julia, autour la blamba basi. Voilà ta madame. Na madame, mukolo la tele baba mbali na pe na envier Julia.
et Dieu a la tête bonne après signe dans la ti ce que là vraiment ba na za ko ya na nyo na ndini ozo ape ton lamba et pe ko lamba makasi susu ce que la chatte différence signe zalaka entre yo na babilonia ba verando lo ba wana différence signe zara entre yo na bango omobilonia veranda modi bakuba omodi bakuba bilonia veranda ndi bakuba ba envira bato bilonia veranda bakuba bapedio bakuba okobenga na chasse bakuba pela ko bilonia veranda ce que différence signe za entre yo na bango différence eza mponga aza transigeant aza nde mona bango te nga aza transigeant nga na normal doyo nzambe basala na ye yo na ngenga te toloba nga nzambe asalaka mpena normal mpona mpena keya te nzambe nde abosana oyo ngamona alobaka nzambe alala aboye ntango basutukisi abi abosaki lo moko déjà akei malheureusement seki oza nango nazongo oyo mo olobi omona ngo na bililiti nzambe balobi abosanaki mpona oyo olingi oloba nga linga mingi pratique et théorique donc on a le babou temps comprendre donc il faut mon nga penza pour bâtir on va sodater hein qui pour la 17 oh mais on l'a dit on a boité on va dire comment on kata bilam on met la libala c'est qu'il faut ça la surprise dans la vie on entend qu'il y a moi que c'est détendre et bien on a dit la potion mata oh mobile ya moi yo caresse ah andimia bala yo azaka na Congo atondeli et trouble bino na Congo aza Congo aza kana Congo auti na musika te pour bino baka ba utra misika musika te on marié te non on marié na ndeni na que bala on marié na ndeni caresse la chatte au bala fine ka boye atiki ba fille qui chasse ba fille qui lelo ba uta ba ngana préféré ne ka yo ah oui pour ebisu envier l'autre envier ni donc il a cochité na émission na biso caresse la chatte il y a une question mo ba episi nga na poser oui tango lataka bilamba to ida to boya lo boya na mote moyebi tango lataka o plaka ndenge nini po kotala on a évité cameraman nga zoe na kotala e boye kotala yo sin ma wate do la kisa nazana le camera Julia tout ne nga caresse la chatte donc na tourner la bango yo tango lataka o plaka on ndeni po kotala ngote s'il vous plaît na ngote ngoko tu non préféré o kitene se fo mona o kutanga na piscine na bango kasi bango faut y monter botoni question ou poser question tout manga boya na piscine bo mona qui caresse la chatte boko sentir so po ligne on peut na célébrer on ya sata bunango o mona non boya ten vraiment non boya te on est sûr que bon mona na bango ngenga na te exact madame quoi échanger pour na muto baza normal échanger oh échanger tendeni changer caresse la chatte et mon pour na bande ko ba Hollanda biso de partout bazaki vraiment dans na bango ya Hollanda biso de début jusqu'à la fin okolo bani pona bango ba salutation bango te belé na babonné na sur Isaac News TV bo s'abonner bo kota ebeli bo landa caresse la chatte bo ba ki caresse la chatte bo lukelo ko bino bo ka bo ye bana ba owana ba bilongi ya veranda wana na binga ba nzite ka oki betela kake ko ngasko na mafuta faut bo ye ba bo sentir bo s'abonner belé bo ba caresse la chatte oh na bossa ne ko tuna lisusu tuna moko caresse la chatte babi ba mona ko kaka na ba suki na ba plante ba mona ko ka donc non ba mona na bango yote na mèche ba mona na mèche na mèche mona na mèche te na suki ya maboko suki polele na mèche c'est que deuxième émission na yo suki polele na kanga kongo ba coiffeuse baza j'ai un salon de coiffure et puis ba tu bazé beli ba kanganga vraiment ah oui comme ça bato la chatte et comme ça bato na nina bandi on est suki ici ko bana o suki c'est le bel côté bisika bi la chatte no ko pese conseil te azonga o nzamba kela nga bi bon nga na yambela bino ka ye bino moko mituna na okola na za zozo to ba moninga na comportement to na lingweli azokola changer azokola vraiment azongo ya zalaki mais na bala na okola nga yo na bala
Baba qui ont un dosala. Non, on dit bayo balanga. Bon, on va ouvrir là, on va vendre papa, on va qui. Vraiment, avec grâce à chat vraiment pardon badi. Et yo vraiment ouais Terminator au souci bango. Côté la caresse la chat li sibi. Caresse ma casse. Côté pe kuno na ebi kenon aux enfants ma casse. Tu es hein? Mais à la prochaine fois le biso mobile non. T'es une bonne en une émission tant qu'un jamais. Eh ya papa, on t'a simba. Ouais, bon tout le monde a bébé nani monsieur souper boy. Parce que tu as dit comme ça là ya wa. Dimanche pas ça. Dimanche ça là. Yo ebi ka non. Mais c'est qu'il faut au surprendre un ndaku après mariage. Ah oui, c'est que tu ça la télé réalité. OK. To e ba qui caresse la chance. OK. Voilà. Merci d'avoir abonné la biso bozaki vraiment côté branché. Il y a la émission Nabino Olele Poena Kata Isaac News TV. Merci d'avoir oyanga, merci à notre caméraman derrière la caméra. Gauthier Mascotte, nous avons vraiment réussi 565 Nabanda pour Nabino. Merci à Ige Konga, moi na poto ya solo. Merci à Mama Sifa. Merci à Shada. Balobi Yende, Mabobo Bank. Vedik Soboye Salam Okili na yo. Merci à Maman Rose la patronne. Merci à Lekaya Naye. Autrement dit, Amos Malongi. Merci à Nadège Louvande. Merci à Gloria Samba. Merci à Baboni Nabiso. Donc merci à Batoutou Bazaki vraiment sportif branché. Il y a Kolanda émission Nabiso Tozaki na caresse la chasse. Binomo Boyoki. Oyo yazali apeseli ba makambo kaka donc bientôt to okende fête sa caresse la chatte azobala to yebite ka demora lobi bon mobali yango a trouvé kati na ye poussa bala ye monda ye bien to okende mo to zoba image na ndako ya caresse la chatte to yeba kiye caresse la chatte to yeba misala na ye na ndako to yeba misala na ye na salon de coiffure na ye ka ndenge ezalaka to redécouvrir on a bino ensemble botika la fidèle na Isaac News TV. Vous partagez vidéo, vous aimez, vous s'abonnez, vous donc jamais vous allez décider. Donc, à la prochaine.